passion eza na catch moto akosedinga to oloba likambo ape dinga sa ye mission moko abi secret oza na catch dans génération à génération monde etikala kodécouvrir yango te. Est-ce que secret nini oyo bato bakodécouvrir te apart ya makila c'est catch eza na makila catch esenga makila pourquoi mwana nga kozala catcheur te mpo baréalité tokuta na catch wana olinga mwana nga mona yango te mais yo baparent no bandimaka okoma catcheur na baparent na nga te mpo na nga mpo na bato mosusu te na motala na génération na élève mais mpo na nga mwana nga kozala catcheur baparent bazwi baofike te foko osimba kisi aboya bo catch eza kisi tobi catch se kisi eza liboso catch ya na nsima opetaki catch fo basala bacérémonie basimisa bakisi oboma bato folia bato fomela makili ya bato para moko to opermettre bayebi ke catch bakosenga mama na ntongo fo pesa okuna eza exécuté d'abord réclamation après donc kuna baexécuta nano po biso tokenda koluka na vie na biso ezaka ndenge baparent na biso nde loko esalaki ngai nakende luka vie na ngai nakoma catcheur yango wana donc naluka makambo baparent na ngai bayebi te refuse nyonso esengaka fo pesa motu te refuse nyonso esengaka te fasi epesa mama pesa papa refuse eza personnel eza okiba biso ke non pesa moto obi te ngai mofuna mipesa yo mipesa te ngai na mipesa omipesa ndenge te ngai na mipesa na ngai napesa moto ngai te esiro abino nga kei na okufa tobanga liwa te mais oui enfant masolo neti na miniti biso toomona maître piton aza vivant sikoyo omipesa nini omikaba omipesa lokolo loboko mpo toomona tout fonction mais oza misu mibale ok eyemo okatela lunda bakateka misapi ese bato bakata bango misapi mais oui bamisapi ezala kaka bamisapi esalaka te misapi eza te amipesa mais aza envie mais nzoto deja ekenda molimo deja ekenda mais akoma deja mort vivant donc ndo oza koza deja ebembe mais oui biso ozala ya ebembe mais oui ok il faut comprendre que vie après la vie c'est la mort donc faut comprendre que lelo ata napesi mwana nga mpe na bakufa c'est même mipesa yo moko ok po bana bazala na vie batikala babien nao. Bienvenue dans notre nouvelle émission Soukana Masolo avec votre humble servante Princille Yamboke, la maman de son Altesse. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Tozomo la télévision. Vous avez vraiment décidé de s'abonner. Tellement belé la chaîne Abisso Tozomo la télévision. Vous avez vraiment décidé. Là, je salue ma maman rythme. Comment on appelle son botte belé? Babi, la maman de tous, hein? Maman de tous, on appelle son botte belé. Et puis, sans oublier mon code. J'ai donné ma ouija, mon cordon, on appelle ça un botte belé. Et pour ma caméra, on a mon Eben KB, on appelle ça un botte belé. Et pour à vous aussi, nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde, vous êtes tellement belé qu'on a des missions, on a bien Soukana Masolo. Tous na moko ya bakachar na biso na kombo ya Python, hein? J'espère que Nayamba qui est déjà et puis n'habite il faut na zone la Python votre monde qui va démonstration les cas qui m'a cassé d'autres monde qui vraiment benda qui molimo ya dit et puis il a répondre qui on n'a jamais ko les cabo il faut na zone les sous donc continuer ko ça l'émission na moko ya bakachar na biso na kombo ya Python prendre le Nayamba qui des Python ya Braza et puis Python ya Kinshasa on a un bi présent aza Python na biso ya Kinshasa ndo monde habite to mais un peu ko développer mingi maso ya kati il dit akufi atiki bakatière mais ye dit et pas bakatière akufite azana bango do molimo ne zana bango na miniti so ba beli molimo ye dit en répondre bango oh nous avons besoin soit bengi ye dit ça doit être chose grave na pe to sur la pena pepele to sur la pena mozindo naza déjà na Python nanga eben panzela nga caméra na kota Python bonsoir bonsoir maman bonne kimi ezaboni santé non c'est calme. Ok, na mbagi de na chaîne biso tozomo la télévision ebele déjà ba yebi yo émission déjà kotaki bato be babité ozoni la biso Python vraiment tongi to découvrir masolo mingi vraiment ya kati tellement yo zoma mwana oya yedi faut beta biso masolo mingi ya kati ndenge e fonctionnaka mais quand peut ko expliquer biso kati wana obanda yango ndenge ni mingi ba yebi déjà pour beta ki mais o pe ba occasion na directement émission na biso ba découvrir yango obanda kati non ndenge ni bon moninga va catch les gars tout est au salle émission ok peut-être partager nga kati na bandango po famille nga presque ba catcher
nayebi ke bato balandaki émission oyo te koleka asala kocomprendre ke ngai nabotami na famille kote ya papa na nga tu babakatia nayebi te si bobimisi mbikoi donc biso tout presque akatiere nde omoni ke non lokola ezalaki famille na bande na sport o catch normalement ozala pe sportif catch eza spectacle il faut ozala sportif na bayino na lit naye kokoma katiere na lit nazali na club de 10 na place kasavo mpo bamettre lino nazalaki 3 fois champion du Congo. 3 fois champion du Congo. Wana no obundi te nde apesi ko kombo wato nde. Non, na 3 fois champion du Congo na lit. OK. 3 fois champion du Congo na lit. Donc 3 fois champion du Congo na lit. En dehors à catch. OK. Et 3 fois champion du Congo na lit. Après lit. Tant on a remonté que vision ba papa na ba bandongo za catch, nde na ko koma catcher. Donc ça comment la souci de ça déjà 4. Oui, je suis avec ma classe pour compter papa tout presque basé ba catcher. Biso boto na fa ba catcher. Biso famille na biso to ba soldat to ba catcher ba to ya makam na ba to makam. Biso famille ezara ba catcher ça que faut ko maka catcher. Non, mais destiné non. Là yo boto besoin lien na biso. Oboto na famille presque bande kono ba ka ba kunzi pour vous ara mokonzi. Makila na déjà zolanda. Biso makila catch ya dana nzoto. Makila robunde za na nzoto. Makila mbongo za na nzoto. Lelo ndo oza ma catcher boye maître Piton. Ndo oza catcher mono yo boti. Okondima pe ko ma catcher po yo lobi ke okoma catcher po famille na bino eza bino nyonso majorité ba catcher mono yo boti mona Piton. Okondima pe lobi ko ma catcher lokwa yo papa na ye. Ah moni. Keso so tu na ngana. Biso toza boye neti na nga mpona bato mosusu te komona motala na orientation na élève mais mpona nga mwana nga kozala katiere te pourkui mwana nga kozala katiere te mpo ya liboso eza na souffrance na oyo ozokanisa te po ozokanisa oye na ndako moneke nayebi bametre piton ezane calme mais sikoyo pourkui mwana nga kozala katiere te mpo baréalité tokuta na kati ngana olinga mwana nga mona yango te mais yo baparent no bandima kokoma catcher na baparent na nga te baparent na nga te ngoda mwana baparent bakolinga mwana nosimba kisi balinga te baparent kozwa nyongo oza boye baparent bazoki te foko osimba kisi aboya po kati eza kisi tobi kati kisi eza liboso kati ya na nsima parent no aboti mwana mama azo yabiki te ozala catcher te aopermettre to olinga yango te po bitaki catch fo basala bacérémonie basimisa bakisi fo boma bato folia bato fo mela makili ya bato donc parent moko to aopermettre yango sikoyo oyo okoma catcher baparent no bandima kokoma catcher to bapekisaki oyo baboyaki mpo oyo lobi ke mwana no jamais kokoma catcher mais yo ere okomaka catcher réaction ya baparent na yo ezalaki ndenge nini non normalement baparent na nga balingaka te ti lelo oui baparent na nga basepelaka te mpo basepelaka te mpo bayebi ke catch bakosenga mama na ntongo fo pesa okuna eza exécuté d'abord réclamation après donc kuna baexécuta nano babisunza munduki beta pa moto akie mpe bayebi soki non après obano réclame nsima sikoyo ere na bandi catch baparent na nga bayebeli te mpo navandi mingi na brazzaville navandi mingi na brazzaville navandi na brazzaville yaka na station oza na président te nga aza na président Sassou Nguesso aza président te tata na bakilari seke station oza na président te sikoyo na vie sociale ntango tobotamaka parent nyonso alingaka arente mwana nzela malamu oyo biso tokenda koluka na vie na biso ezaka ndenge baparent na biso nde eloko esalaki ngai nakende luka vie na ngai nakoma catcher yango wana donc naluka makambo baparent na ngai bayebi te nase força papa ntina ya kozala catcher kutu koswana bango kutu nakolobaka ekala mingi te tozosola te même na mama abotina tozopartage te tokomopartage eza par rapport ya mwasi onga naza na ye nasalaki effort ke non fosolama mama baparent na yo omeka bopartage bacomprendre ke non
catch qui c'est vie à mon tout donc eux une responsabilité nous y a boutu ya mo ils ont leurs parents là de ba comprendre bon tu vois plus bonjour bonsoir bon yo so mo no personne le yo sa ki wana réaction en tant que parent ezandi non le bac na dans la cercle oh mais oui non ninga te le bac donc moi la maso qui ko luka vie on honneur na nga voilà zo compte na ngote c'est dans la cercle et sur la envie bon landela pour na bi ki okokate pas sûr ça na catch moto et dit moi tout le caméra be dit moi ça y mais moi bi secret aux na catch dans génération à génération donc monde est là pour découvrir en côté est-ce que secret nini o ba to redécouvrir raté à part ya makila c'est catch ça na makila catch c'est na makila catch faut bon faire ça papa peut ça maman peut ça leko peut ça moi peut ça bandeko il y a un catch maître lobike lelo so mo no abiki akoma quartier akena ndilo yo kendaki o permettre te lobaki oza na tombe mais lelo yo déjà okoma déjà quartier oyo za oboya po quartier za na ba secret belo yo ebite ba secret yango eza nini et pour na quartier wa biso so ebike pour na okoma quartier faut simba ki faut sacrifier yo sacrifier na obike sacrifice nous c'est ça faut pas s'amputer sacrifice nous c'est ça tu vas se faire ça maman fait ça papa sacrifice c'est personnel et ça ok ba biso que non pesa moto bitenga mo funa mi pesa yo mi pesa ngale na mi pesa o mi pesa ndenge tenga mi pesa na nga na ba bandeko na nga ba wala na ba biki non yele ngaza na mi pesa na pesa moto nga ete siwa bi na kena okufa to banga li wati me oui on fait maso neti de minute biso to mona maître Piton aza vivant ce que yo mi pesa ni o mi kaba o mi pesa le kololo bon pour to mona tout fonction oh mais nous amis mi balé OK comme t'as dit que a mi pesa et ils ont crainte et courir ça tout le monde a crainte on peut payer la faut courir ça là mais c'est ça yo mona nzoto mais aux na 4e il faut lumière ça faut lumière là au tekao aussi le roi écran sans courant et fonctionner ne mo pe na bi que non ne singa na mi pesa o mi pesa yo o mona loboko o mona misapi o mona mi mais aux 4 ça mi pesa yo le bane o to mi septala mo kongo wana miso tena makolo wana libumu to apela banyama libumu to apela michopo boso siko mutu mo da mi pesa michopo ne déjà kenda yo yeba ndene vraiment ya pesa mo kongo ne kenda c'est mo rate la lunda ba teka misati c'est ba to ba kata ba misati mais oui la misapi zala kaka la misapi sala raté misapi zati donc ndemo pe ke mutu akolo ke ami pesa mais en vie mais nzoto déjà kenda molimo déjà kenda mais akoba de la mort vivant donc deux ans vous déjà bembe mais oui biso oh mais biso za les bembe oh mais oui OK biso ne toza vraiment boye toza des bembe donc le bi plutôt d'Afrique quoi Brazil to ça que miso abi azala luka mutu oh ko la bien pour bomaye OK bon ndemo pe na biso za to ada kufa déjà donc toza rango na biso ba sa biso ke lelo on est koki wana kina sans fou sans problème calme on a sera bon ba pesa nga ba bi ke yaka pembe na biso bo ende ozolia na part na ba ndako na part na ba mutu na part na ba to ba bi ke le ba na poso no vanda place ba baza yo boy c'est ça le problème oui maître Piton to landi yo vraiment na kimionyo sondeki ko chukoloba skololo na mondo yo kota wana j'espère que linga bana makasi na mwasi solo ba bi ke opesa mwana to mwasi o permettre pesa to permettre te na bi ya ke na mi pesa donc mi pesa on est sous mi pesa pour na boya na pesa bana OK na boya pesa mama na nga mado aza na ndako pa na ye na boya pesa le petit sœur na nga la linga la Malorèche na boya pesa grand frère na nga Baudric nenga mona supporter na biki nga mona mi pesa so lelo ba biki mutu se na yesi biki nga mona mi pesa déjà na biki ya déjà na yaka na mi pesa ka so mutu ya mi pesa bo se nga mutu ndé vraiment pour l'orientation en science et roya ba tel sera mutu normal même ce que er yo yebeza makila yo le bimi c'est pas nga le bi par exemple que non moi la nga kini mais yim to o pesa moi bon le fait ce que moi na yo pesa yo pesa moi na kili te pesa moi na mama le kiti ba singa moi no ninga mingi boso wa 5 mois oyo linga mingi te kana bato ba habiter pour
tant yo pesi mwana olinga mingi lobi so basengo leki olinga mingi est-ce que mbongo ozolia na ozozo olonga banani ye bo mipesa mais omona te kekisa yango mpe eza na sens te ekisa na sens na sens na ndeni mais okisa na sens okisa na sens te ongo na koloba du genre ke basengi omwana olinga mingi peut-être waka na mwana moko osacrifie ekei parceque mbongo wana olia yango na yango na bikisa eza na sens te yo soki obi eza na sens na ndenge yango na bino na sens mpo nini ok obike motu sagesse et intelligence na kati ya motu ya motu elle doit comprendre que vie après la vie c'est la mort donc faut comprendre que le ata na pesi mwana nga mpe na bakufa c'est même mipesa yo moko ok po bana bazala na vie batikala babien na c'est un peu ça mama ere babi ke non ere oyo oye babi pesa motu boye moko oza motu c'est me ye moko fo mipesa boye balopesapesa bato papa bakoma okende un jour mpo okende ndenge sikoyo na boya na nga bongo na vaka te so problème eza se nga moko bozwa nga nakende famille na nga te mwana na nga te ok ni mwana na nga ni nzoto na nga mais nga moko bozwa nga nakende maître piton yango wana maître piton kombo ya piton wana eza kombo babotela yo na famille na yo donc kombo mobotama nango oyo bapesa yango na monde na bino wana non piton eza nyoka ok oyebi nyoka piton te piton eza batache ok oui nayebi mais nayebi teke kombo ya bino wana eza nyoka wana non nyoka siko bapesaka kombo ya nyoka wana pourquoi piton eza lokola ndenge balobi nzambe piton banzambe c'est peu ça eyo oke kozwa baptême be mwana botami no malembe mwana botami na monde oyo ninga mobanga nyoka topartage na biso mwana botami ok abimi na mokili bakolo balobaka nini ke aza su ya mama te akomi ya bato nyonso ok ere oyo oboti mwana abimi deja se mwana akomi ya bato ere mama na nga aboti nga na bimi na mokili mama apesanga kombo na nga nga nakoluka monde na nga seke kuna place na ki bakotonga kombo bafesanga bapesanga kombo ya nyoka na monde na bino ténèbre bapesi yo kombo ya pito soki ozoloba makasi wana niveau nini kuna na monde pito edingo so abenga nga na konda ok edingo abenga nga na konda edingo aboya pito abi te yekofozala na konda wana apesi yo dana na bakisi mosusu wana na pouvoir eza peut-être kisi eza pouvoir sikoyo na pouvoir wana faut comprendre eza pouvoir fozala sage ata neti osala émission wana o boye émission eza programme eza émission baluka maloba eza émission mpe eza na ndenge ya science eza émission mpe eza na paramètre ya vie ya motu eza émission mpe eza na orientation moto akoloba noki loba boye eza c'est mpe ça ere ozwa eloko moko boye yo luka ngo na vie epesa o kimia oyebi kena eloko wana eza mabe ondima yango soki omona mabe yango te omona mabe yango te omona yango te yango te po mpe ntongo oluka ngo oyebi ke eza mabe ebi soki fleve ya mabe oyebi te nakeka na fleve oyebi ke eza mabe ere oyo ndimi fleve soki oyebi ke eza bien nayebi soki ondima komipesa mpo nayebi ke non eza bien mpo na nga na ndima ngo maître piton et puis edingo moto na ngenga apesa kombo ya anaconda et c'est grave tokote kopedra mpe ya edi moto na ngenge relation nini ozalaki nango na edingwi bino boperdaki yo perdra ete tokoti mposa émission na yo oloba mpe eloko yanke biso bato perdra yo operdra ete bino operdre ye te ok bino nde boperdaki edingo biso operdre edingo te donc boza na edi kaka bino nde boperdre edingo biso pourquoi toperdre edingo te opose moteke réalité na oloba na olobaka tia mosusu te bato mosusu baloba biloba aloba te réalité ngaso lelo na bien na vie na nga ta mpe mpona edingo mais oui acontribue mpe makasi na vino te acontribue makasi acontribue na nyonso makasi seka aza limité acontribue na nyonso so moto abi nacontribue na nyonso na vie na yo seka aza limité te yango edingo acontribue makasi te acontribue na tout pa na nga mpe ya likati oyebi ke non anakonde edingo acontribue na nyonso mpe nakroyaka na ye ezaoka nzambe dono ozobalukaka mpe nyoka
Mais quand tu pas de en pleine émission, c'est juste une question. Dès na ba question na préparaki, eza question na poser. Ba tu bebi matuna ngango, parce que là yambi putain ba yaza nyoka. Est-ce que ba yuka pe nyoka pour te montrer ba démonstration ça y mais ya nyoka ndete. Pour to pumba ba caméra ba to ya be ba pamba. C'est sûr o tu veux dans tu fais comment on a dit. Le mo be ya résidence. C'est que bala baza. Bala ba mike ba osaka bo mane bala ba osaka. C'est moi na moni papa bo mane nyoka. Tiki moi ni na mutuna. OK. Papa za kacher. Oui, papa na ngabundaka. Papa na ngata kacher. Ma éviter que ça mutamilimo. Non, il a agi boyo yebate. Agi na moke. Mpeke kachi papa bundaka zo beta batu. Moi na yebika bon. Parce que là on yeba que papa na ngata kacher en plus azam muta spiritualité. Non, sikoyo. Era kola wana akola we fa kola akola oyeba akola kuna akola na koyeba wana ki intention na ngani eza pasi po ya comprendre ngo nande biso batala ring tozala nde mosusu boso abiki papa leo naye koparticipe nde bokele na hotela edingo na ndako sala émission edingo na ndako na nazwa chance wana te tosala émission edingo na ndako no omonaki bapartage ya makambo vie normal ala ndako na nga masolo akachi ebetama masolo kisi ebetama te nala temple ndako na nga te nala bonganga te okota na bachambre nango omonaki na ndenge aza bwakanga bikiti bomona no caméra zo ya baimage yana esine moko te ela soki no ndako ya mystique te po mystique eza nzoto mystique eza temple te nga aboya biloko wana to tobi mystique se eza nzoto mystique eza te kena kozwa chambre moko okanga otya baesprit te babato mosusu bazalaka omona chambre wana okota te to nzungu wana mpo nayokaki mpe naoka lezo nde baolobaki na ndako ayedi aana banzungu na ye oyo efanda ye oyo ifo bapesa bakisane pa mwana ye lukuta te lukuta ndako edinga na nzungu te bakati oyo bike nzungu mo esana ifo bakezwa ngo basala baceremonie bapesa ngo mwana ye makidina ok edinga azali na kisi obi ya babi kisi eza naturel naturel ezani obotama eloko botama nango ok edinga eza na kisi eza naturel tokotiela ngo nzungu ndeni mpe nzungu wana esala nini po mokolo mokili alobaki nyonso esalama na maloba bon nga nalobi te eloko wana esalama ndeni po eloko wana esalama seke nga nde fo naloba yango nalobaki no edinga azali na kisi nga afanda mpe edinga no nayebi chambre edinga nayebi ndako edinga nayebi partout edinga elabiki no edinga na kati ya ndako nazali na nzungu te ngam na kofi lobaki azali na temple awa nosambela temple wana siko ezalaki wapi na ndako te te privé bilibokela église na bobenga ngo église te babenga ngo suni temple ya nzambe eza temple ya nzambe dabino bino oza na temple mpe kopelaka ok babi temple bokenda église bobaki no temple ya nzambe te mpe ndingo azalaki na temple na ye lucifer te mpe sama ezalaki temple te ya bato te ezalaki temple na ye oyo ye moko ala mposa sona biyima na koti ala mposa sona baesprit na koti ala mposa baesprit na barinte ye akoti asoni na bango me biso nyonso toyebaki ava ye edi akufa akendaki kamba akendaki kotika bakisi na ye me yaka ayaki ozongazongelaki su bakisi na ye wana estce ye edi nde bino boyebi akufi ikone na biso edingo aokota lola to aoke directement lifelo okota lola to lifelo erésistara ezako nga nayebi yango te po bino olobaki mpona nzela ya nzambe oponi mpe nzela yo moko olobaki yango lobi ke eza na de nzela na orienté oni ya nzambe na ya lola eya lifelo na ya lola nayebi te tokota yango bisiko oyedi nde bino okota ya de nzela nga yebike toa na de nzela okota nanga nalobi yango oyo biso toyebi ke nde tosambela toyebi ke lola na lifelo ezalaka nga nayebi kokota te nayebikaki toa na de nzela mpona oyo nini wana solo alobi na émission mais kokota nde nayebi te wana yo okota te okota nde nayebi te mais nayebi ke toa na de nzela mais kokota nayebi te lobaki ngo na émission oyo balande bayebi ke non maître abaki toa na de nzela mpona oyo nini donc okota wana nga nayebi te tokota
Maître Abik okota ya yebi te okota wa. Yebi na ngate nga na mayele mama. Na mayele makasi mona na mayele butu na mayele moyo. Ya na oloba no makamna yebi ona oloba. Na ko sala erreur na maloba na oloba te. Na ko bisa bi maloba na basante po ona obimisa te. Yo na bitu no to na denzela. Yo ko bike wana denda. Yo ko lala yo mo fo ba pesa ko lala. Donc okota nga na yebi na ngate. Mais na bike to na denzela ona oyo ni okota. Na yebi te okota si wapi. Vraiment wana toza mwana maître Pito to meka mpe ko développer ndema masolo mingi ya spiritualité hein ulagati non lera non umilagati akisuko kota suwa peut-être ngande naza boye na yebi kenga sala nzambe kelo msusu na kufi na okelola po biso na ndenge bonzeme baba chrétien to sola pepele parce que ya bino obenga mama nani bato bako luka bino baba nganga obenga mama nani à part batu msubaza ya biso to ba ça dépend ba komba biso baba quartier ya bino. Il y a plus de chrétien. Ok. Il y a plus de chrétien. Mais on peut chrétien. Oui, là, chrétien. Chrétien, même ta maître spirituel. Même pas chrétien. Tabakisi. Chrétien, le vin. Pour toi, il y a des abonnés, maître Piton, à peine à bateau, à l'UGP, à traiter à Bik, ça rappelle, à genre, bon, oui. Mais, Bible, le balabsoni. Nous sommes les Samo, la volonté. Yanzambi. Pas beau, expliquer. Oh, mais vérité dans le ballon. Yo bibe lobi non non ce sont les canamon pour kokisama et salama nan falo nzambe. Ok, merci na réponse c'est on comme ça bana nan bana nzambe pe. Ok, donc zande bongo mabongo za vraiment kutani. Ok, mali banga na libanga bien kota te on a mwana on a vani trop na ta bali spiritualité na cause na ba 8 ans. Donc eloko lekanga te obangaki pete na age wana tout na bike non yo bike bana ba lokablo banga bi a part bango wana basi musu basala donc mon dieu za mambo belé bayande tozo mondo bon momanga mon dieu ndeza ana mambo tellement belé donc imaginer ok bato nza masala bato musu basala te bato nyonso vivre bango ka yinde même tasala bango wana eloko te oyo ndeko bato musu baza ba to na mwasi to na mobali to suki wana maître Piton tozalaki na ikona biso ye edi moto na ngenge auta kotika biso bino boza bato oyo ya molimo tokoloba ba maître bino wana atiki biso mpona bino atiki bino te liwa ya ye edi etei bino bakatiere nini liwa etimo liwa po ye edi azalaki na biso vivant akufi atiki biso parceke bino biso nyonso oui atiki biso parceke biso baoyeekani ke moto eteyamaka na moto azomona te bamutu na omona na oteyama ndeni donc bino bozamina na ye epana eteyi eloko te ifo teya yo mpo yozomona esu te bino eteyi bino oyo eteya yo nga sikoyo eteyanga ni ngambu naza neti osula topartage bosolani wapi oyo tomonaki bamaître spirituel mosusu balobi wana nazwaki interview na cinquantenaire babi ye edi akufi mais ye edi aza na chambre na ye eza vrai aza na chambre na ye yo mwana da satan nomona ndeni wana eza mamu na bino nomona nzambe wana monzano na yebi te edingo bongo edingo aza na edingo aza nzambe eteyi bino mpe te botika ata mabe po edi azalaki moto ya mabe malgré tout ça asali bakisi na ye mais sukasuka nzambe alakisi kaka aza kaka nzambe liwo eza ezwaka motu nyonso lelo oyo edi aza te po motu ateyama fo nini ekoma peut-être eloko moko ekomela mene plutôt tomonaki mpe batémoignage no moko okendaka na baeglise moko tokotanga nkombo te mpo tofula bango olekaka baimage wana eza bainternet oyo bamona oyo bayebi okenda kobongolaka motema otikaka mabe na oyo na otuna eza na eloko mosusu mpe oyo ekochanise moto lelo ye edi atiki biso ye edi biso nyonso toyebi ke ye edi azalaki moto bakisi anda kopesa bato bakisi liwa ye edi bio bike te bino eloko te fokene église te po biso tomone baimage ezali okende oleka na baeglise wana tofula yango te me oleka otémoigner otiki bamabe déjà okende église te po moto abongola motema ifo akende église nga bakelaki église na babongola motema funa akende église bokende osani po bi okende kobongola motema te siko na baeglise yango okende osani
po biso tomona na église okei ko babani oke kotika okende dijon baba moroni teme mo baloba wana okende ko témoigner mabe banda osala otiki mabe okomi frère mais biso toyebi kaka oza piton biso toyebi pour tomonaki mpe na matanga edingwe biso toti omona mpe osali bacérémonie seke okende ezali na olukuta ce sont du mensonge église ezali mpona eza temple ya nzambe moto nyonso wana posa moto nyonso wana susi soki église kosenga nyonso oyo nzambe aza yango besoin temple ya nzambe oyo nzambe asalela bino eza église maître question na ngai orépondre nanu te ngambo na ntangi na ye biso te temple ya nzambe oyo nzambe asalela yo eza église so motema tobe yango oh donc si je comprends que ezali non ce sont des facilités donc na motema no mamno eza c'est ça tant tobi église yo pa na église eza temple ya nzambe so motema tobe yango ni motema mpe eza temple ya nzambe sikoyo na mibala na temple ya nzambe ezali yo nde oyeba mpo biso tomonaki yo ngamto oyeba eloko moto asala maboko ne eloko moto akeli yo oyeba na maître Pluton okeyona oyeba eloko ndako batongi na maboko na oyo basali yo pa nzambe so temple asolo ezali seke nde okende wana ekende na okaka tikaka bamona ngai na répondre yo ngai na korépondre yo te mpo bakestion nde eza ya ngai yo nde nesibona babete eza mire obikenda kuna nde eza temple ya nzambe mais mire batongi batie batole batie bachere so wana tuni yo soki obengi wana temple parce que motema tobe yango nini yo répondre nga ngai na korépondre te mpo bakestion nde eza ya ngai mais siko mpo na nga sikoyo temple eza nini mpo na nga nde na vandi awa si temple na ngai eza motema siko kuna okende osala osala nini po temple eza motema so na barelation na nga na bango toyeba ndeni nga mpa na nga nabike temple ya motema nga mabele témoin bakoko témoin likolo témoin nga nayebi ke temple ya solo ya vie ya moto eza motema nayebi babie matériel te nayebi bandako baengage batonga batole te nayebi batonga betole baeglise mais oui pa na nga na kwaya nango te nga kwaya na motema mpo motema nde base mpona koloba ke sikoyo biso oyo toobondela baoyo boye seke tokende église te lokwa temple eza motema seke tofanda wana eza oyo ozolobela kati ya motema no fo oyeba siko okena motema no do na kati ya motema na yo esi nga nayebi motema na nga na kati ya motema nayebi ke na moto mabe kati ya motema nayebi ke na moto malamu kati ya motema na nayebi ke non nzambe aresistaka naye motema nango ndenge edinga noloba ke non babengisaki oyo na baeglise yango to moko okendaki obi te lelo natiki nanga mabe te eza juste question mpe ekoleka te mpo namonaki yango non faut que église abengisa okendaki yo mo volontairement église bakobengisa te na relation mo abengi yo leo tona biso oya tosangana et eza problème. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso Piton monde de l'affaire émission chez Anini et pour bon boto pesi banani. Bon. El bosso apesi edingo moto ya mbote. Ah, mtakufi. Te na pesi mbote. Okay. Avec mbote na ngana ngaza. Voilà. Apesi mbote, apesi mama Miss mbote. Napesi bato wala na biso mbote napesi ba abonné tozomo na télévision mama na nga mado mbote napesi petite sœur na nga na Angola alors mbote napesi plutôt d'Afrique ya Brazza lipasa na nga mbote napesi président biso Kabo Asses mbote napesi Acha mbote napesi prince wa Kacher tout mbote. Voilà, merci beaucoup abonné fidèle ya tozomo na télévision bozaki tellement belé kolande mission na bino suka na masolo avec votre humble servante Prince Mboke wana pesi mama Ritima koma mbote belé babi mama chérie yango wana na sima caméra wana tozaki na Ebenezer KB ba pesi mbote belé sans oublier mon cordon Dieu donné Maweja monsieur Ribes Samba la réserve de la prince congolien Noël na pesi mbote belé et pour na bino ba abonné botala la émission na bino suka na masolo bolanda biso do bo continuer toujours s'abonner bo s'abonner tellement bien na chaîne na biso boza vraiment décidé bisous bye.